Bonjour fidèle internaute, quand on est au Bino Kebiso na Récit TV dont il y a ming pendezate pas de commentaires parce que na Récit TV makambono suza kitoko donc il y a boye ezalate pe ko zalarate en attendant bo luka kitoko kana bino to ko kana te pour distance ya mulai. Un grand merci à maman la patronne à maman Christa Pewele balobi ke mutema papa Bruno merci na bino vraiment na makamba kitoko bo sala papa Bruno maman Christa nzamba fongola bino mitema quand bozo sala makamba kitoko po biso peto zala kitoko. Oui, un grand merci encore à la personne qui est derrière des caméras, c'est Gelocha le médecin noir. Un grand merci à lui talara mto pese image kitoko quand na lo bar c'est moi Hassan Mboma qui parle. Donc je suis là devant vous. Les lotos zolo belaka likamboya elubu hein be lubu bazo luka bazo so mais bazo kokate Gelocha ça nazo kosa makamuna oloba na kosa te parce que Récit TV eza toujours likolo elubu na biso ya lelo ndeto benga ke malewa ya bastard. Donc elubu ya bastard donc otolambela rapena bastard papa Bruno na maman Christa batina bombo na bango anje bolia bomela bolangwa donc po le kumunga rezala quoi elubu na biso ya lelo eza epa ya la fille ya maman Otobengara ke Jennifer Lopez donc Jenny muta pese la biso elubu ya lelo Jenny mutazo lamba lelo otokolia elubu ya Jenny donc le boko ndeto mona ki semaine passée ezalaki ya makoko otoliaka mbembe na mbika lelo siko to ebite surprise nini o Jennifer abombeli biso gelo tokotana kati to découvrir Jenny azo préparer nini pona bastar ya lelo. Un grand merci na bino nyonso ma tante Anne-Marie depuis Canada, pourquoi pas à tonton Arma Kayolo tante Anne-Marie Mboma. Un grand merci à vous. Si tu as besoin de moi, contactez-moi plus 243 81 41 78 007. Je vous aime trop. Restez toujours branchés avec notre chaîne Récit TV. On est là toujours. Tokos charge. Quand tozolo ba déjà tokoti pona koya koyamba la fille ya maman Jennifer. Bonjour Jenny. Bonjour. Talaga to ebi ke lelo nde lubu eza yo ba surprise no bongiseli biso po bongiseli bastar na biso ya lelo. Merci beaucoup. El bosno appelle ça non nzambi merci mtelinga journal lelo et le kaboué. Merci pe la bino pour la visite vraiment. Lelo nazola mbela bino pondwa mades na makayabu na loso na bakwanga. Vraiment pondwa mades makayabu na loso na bakwanga. Jenny baloba ke ba fille ebele ba eba kolamba te na ebité est-ce que yozo prouver biso nini vraiment na obat baloba. Oui bolamba moi c'est fait ba misanya to anda autant que moi souci na za mama il faut ne ba olamba ne ba occuper ndako donc il faut ne ba olamba bien ya ba moni na zo lamba donc to lembo la misapi lelo tara mwana miyombe ala maponda madesi eza ndeni habite moi liloba pa ya maman Christa Pewele mutema ya papa Bruno habite liloba no eza nini. Merci beaucoup ma maman chérie maman Christa, bah gros bisous. En tout cas maman merci vraiment na opportunité au plus la fille à maman bazami ngité mon patronne a préféré moi naé asa makusaboy. En tout cas maman nzamba pambola vraiment abaksa ozaki ozangaki. Merci beaucoup Jenny tokoyi ko fongola pe banzungu toyeba biloko ngo eza nini. Ah déjà gelo zolinga déjà ba onyo o to mona déjà ba préparation.
Parce que Excusez. Oh, les amas à l'os. Ma l'os. Oh, les amas, nous allons là, ma pendant à dessus, na lutte tout est. tout est Pour on est au bel sabon, moi moto, les chauffeurs à lutte, nous allons mikola mango, dans tita foufou ya mukia libaya. d'accord, merci. Oh, pendant ma dessus. Maintenant tu m'as dit soutien. Ma dessus est dans la C, ma dessus est dans la C, on a testé pendant le colon des autres cas. Ah. Tout le monde souhaite que les makaya bunde to monité. On tient pour mon ici là. Mungu a déjà stylé qui on a checké kalamu kami te pour la mettre dans moto. Merci beaucoup. Ok, Jenny, la fille à maman, tu vois que Jenny a ses colonini. Pourquoi préférer qu'à Colamba la pendant ma desu na loso na makaya bu tu éviter biloko c'est belé à Colamba mais yo préférer qu'à on a pas ça facile pour na yo ou comment? Jenny, premièrement Jenny a muyombe. Jenny a muyombe, papa a mutandu, maman a muyombe. Donc toi ka Congo central. Donc na ligne ming na la biloko ya mboka na biso. On a préféré dans la mapunda mades. Parce que tout au la mapunda mades, moi le cabo ezanga te moi pembe ni sala moi bien. Pendant des balé on a loso, balé on peut na kwanga donc ça dépend muto ko lingelo liela. Ok, c'est Jenny qui parle. Quand on est dans le bac, c'est moi Gilov qui parle. Donc aujourd'hui c'est la tour de Jennifer, la fille à maman. Balobi que maman Christa Pewe le mutema papa Bruno Boumela. On a pena na le bozo ata 100 ans. D'abord zala na bino karapo ya boye zala te atala ilubu ya lelo hein Jenny zala tour ma koko lelo ya yo hein na ebitozo de montrer biso bendenge Makoko a mystique bambika na tolia mbika na mbembe talaka muyomba kelia mbika na mbembe mais ki somo ne makuti bébé na nga pa meki soupe mbembe ozalaka vraiment lelo pedo roboma biso lelo peza bien bino bomona kamingi to lobezate musapika na kati ya sani. Ok, merci Jenny toko eba na l'accès au kolamba tout ndengo zabo. Bon, na botem na famille à 6 personnes. Naza 3e, naza mon mwasi, boso na mibali, sima na mibali. Nando linga talaka mama boti mwani moko mwasi. Foza ka pembeni pesa olamba, ozotala ndenge sa misanda ku, okopula bakiti, bapula kiti ponga de popula kiti na kombo. Bapula kiti na kombo te, foza liputa. Popula kiti na liputa tonelo mwa kilo. Balamba pesa mo so lamba foza propre. Balamba avant lamba fo sokola, de makambe beleka. Maman la qui sent vraiment. Les lots peuvent se retrouver parce que pour nous à Madesu c'est pas facile hein. Et belé ba mamé belé ba rolamba ngote pe ba jeune fille ko kolobate mais to moni Jenny a signé ngo donc facile bala mama tembele mais ba longoli oyo poso likolo te da bazuka bandi ko kata kata kabo mais pourtant longola poso likolo donc kolamba ba laksa ngo mutu so mama yeba ko laksa nga tembe ne ba po lamba te. Merci beaucoup Jenny topé manan momuke. Ok, merci beaucoup. On est toujours avec Jenny. Tozu ma pause, tozu la ngongo, tozu lia boulot nyonso. Merci Naké le chat, les métiers noirs. Aïe, akapata na mama. Alors le sobo pas louange na menata koye. Louange oya zo na tinira ta 5000 pa louange. Jenny baba sama mafuta. No jete. Kimi. Oh, mama. Eso yo ni ba biso ngana na. Eba ni mama bi ba sama mafuta. Masanganda ko te kama. Wala na mafuta ngene ba di demo ba. Kapa ka lenti. Ya ka saka kuna bila nora ni yo mbeba mo. Na bombe na masangata ya 20,000, 25,000. Pale na pesa ngaba na mbongo oli ana kina futa na masangata 25,000 ba ni bo. Akata kontra. Mela kaka. So omoni na moyo kokitsa motema na kimi. Awo wesa fike mo. Akesi masuke kia ba. Yebo mo te ka to.
Amélie Fanta minute vini. Na ya wu analyse wu. Ala wu de ati sama mu. Non, ma blonde, elle vit déjà. Oui, elle vit déjà. Oui, fidèle internaute, c'est ndete ebisa bino ke lelo eza likambo ya elubu na biso ya kolia o eza na loboko ya Jennifer Lopez balobi ke autrement dit mwana ya mama, hein, mwana ya mama Krista Pewele, mutema ya papa Bruno. La patronne maman. Oui, to comme ngonga na biso ya kolia toza déjà sur place na ba invité na biso nyonso baza awa toyeba lelo oyo mama Krista abombeli biso ni mama Jennifer alambeli biso nini o to kolia toyeba mama Jennifer loboko na ezalaka ndenge nini tozomona déjà mama fongolaka déjà lobaka peko mama na bomona ndi bandini to bandé musala na beno alambela bino le pundwa madesu na makayabu kwanga na ngizali bomonte lo so rappelle moi biloko pour makayabu déjà na yo comment ça là mon makayabu ngwana o pundwa madesu do na lambe tena bino yango. Ok, Jennifer abetaki tolo kaza muyombe ya solo vraiment d'autres soliaka na système ya bayombe moi pundwa madesu moi kwanga moi loso. Hein, balobi ke mo makayabu o pena nazomona na sauce aubergine d'aubergine moro bo pena zo takataka balobi ke o azangi a raté parce que lelo ezande kolia komela donc nulle part ailleurs toujours na kata Récit TV to comme na ngonga ya kolia to passer pe mo micro atozolia bandeko pe bazolo ba mo commentaire ya biloko na biso mama bana déjà ko servir bato oui bandeko to zora déjà basani to se servi dans lia place au lia rara. Donc, tout le monde soko lia nyonso yo. On lia ngapunda madesu. Oui, maman Blandine, to moniora ozozwa loso pourquoi lingolia loso? Bon, na sepe na lia loso pour na madesu lika bien na loso. Surtout na chon likabu pembeni. Taka mkongo biso benga muchambo dona tie loso na nga pona madesu na nga na muchambo na nga pembeni vedi makambo pilipili pona moi pe pilipili eza ya bozwa ke onte uzanga pilipili yango don tona olia na tie pipi na mpandi vedi makambo na moi bière na nga na omela. OK, merci beaucoup dame. Babi abozala tenir par ailleurs toujours kana Récit. Ouais, tala ka invitation à Jenna bi petite benga jamais na zanga. Para petite moi sola bien za respect donc kolongwa na répétition na lemba na métro ba mba mona ebo pour petite benga. OK, merci nous César grâce ya mama la patronne Krista Pewele na papa Bruno Pasta. Maman la patrona na yebi ke deso mona nga ne lubo eza ya 10 balles donc c'est que pa na makambo pona zongi isusu c'est nga na bando zonga kaka maman la patrona Krista maman en tout cas merci fune sem no vérité na nzala te eza kolia te o kasi na uti répétition moi te na kominda kutena nzala donc na yebe na olia te na olia pa Jenny. OK, merci problème eza te merci. OK ndeko tomono zolia kaka loso to ebite kombo yo ebika ndenge sala ngako na actrice sec secrétaire groupe Sorbo. Ouais. Pourquoi linga rolia loso? Bon de préférence quand madame Autoloba bilo loka ba tchaki madesu feeling nango za mingi na loso. Comprends un peu ba kwa ngamo na kwa loka ma cérémonie vraiment. Kwa na sala ba geste mona mo cérémonie. Na loso ko no bina quantité on reçoit na travailler na dame tout ça. OK, merci beaucoup. Tu as dit que les commentaires que vous allez belé. Tout le monde déjà papa lui pour ta pointe. Ouais, cérémonie. Règlement fil baquet trouve mando arme lourde de faudour. Allah tu lui pour ta boy c'est que ma cambo sali. Vraiment. Ouais, cérémonie 505 Allah tu lui pour ta simbambeza. Tozolia. Yo liani. Na préfère na lia ma biloko yo. Na li pour ta boy bo. Dans un esprit quoi, on a son esprit scène quoi. Na mono liani c'est pour ba batemne na balia mingi. On a modéré, on a pas de modéré. On a modéré. La deuxième botte sigali. La géo
Nga sorbo donc on lit la maîtrise. OK. C'est bon. Sorbo lia ndengo lingi quoi. Hein? Na oki va manquer papa na. E wana comment manquer papa na ngai. Eh, ponga pe na lia ke bato batala nga ba yebi na lia na ngai ya. Eh, na lia kasuna yanza na kotaka. Merci, c'est l'ambiance, hein? C'est l'ambiance. Babi qui est collé, bali on a candidat, il faut que moi ambiance, moi oseka et ça la rappelle moi bien. Ah, tu es premier leader Gucci, on a un leader à ma cambo mekolo talarai. Leader, non mon trop de charisme. T'es là, non, t'es pas bien. Mais tu comme l'angongo tu zoliat, tu es que j'ai des téléphones ben non possible. Ils ont le câble, non liat. On les raconte le câble pour nous madestia. Tenga na mukongo, singa la luna biso ba kongo na mukongo. Ah, kasi faut pousser na ambiance à roliara ndenge ça. C'est bon, tu pousses na. Merci beaucoup. Ma commentaire est Zalara na souka de tozolia quoi. Bon appétit maman. Vraiment talarayo. Vraiment talarayo. Oui, c'est j'ai tout le monde aura pointé déjà na habité makambo lelo. Oui, donc Aïsa le bâti makambo toujours makambo. Vous avez en place studio de bien biso donc on ne sait jamais bako makaka. Ngaf makombo na fashion koyame. Acteur ex d'Afrique donc tant qu'il en a pembe na leader donc tous ensemble. OK, tu les deux za rolia rolemba quoi. Kolia talaka yo mo ne lubuti ota position bani. OK, bon appétit à tous, bon appétit à tout le monde. Balobi que to liana no to mela. Après na suka ko to bakisa moi commentaire, hein, papa Bruno nzamba pambola bino, maman Christa Pewele la patronne nzamba pambola bino talaka lelo Jenny de makambo. Makambo vraiment de makambo. Il y a le château lianant. Please, la map la dit moi ça va ça. Oliani, vous êtes mon frère. Ce soir, on a déjà monétisé. Makambo. Tobanga de. Akas, so tobanga de. Il a plein de 3000 et quelques abonnés sur mon compte. Merci, bon appétit, bon appétit, bon appétit. Le baradage, monde français. Faut pas préparer là où tu vas arriver. Va préparer seulement là où quand tu arrives. Tu vas préparer une comme soit fona ya awa. Et puis là comme yawa, la moni be vraiment sous. Donc en tout cas, la boulot comme boita na mena paiement kutu. Na mena paiement. On senti ma cabo dégager boam di samai. On senti pour ma désoyer dégager, c'est na habité vraiment tout cas. Comment il boulot? Tu as bien boulot. Merci. D'aller rêver boulot. Habité ma goût, moi c'est bien chocolat, moi salami, et moi ba cactus te plaît, et moi ba goût ba roncharis, et moi ba goût ba Picasso, et moi ba goût ba Peniel. Wa tembele vendien. Maman tu as bien boulot. Merci. C'est bon. Merci. Star. Moi liloba. Talaka makaya bwango. Niska ambuka mtu akana mashina kinyishi. Un mot pour la Récite TV. Récite TV donc toujours le coup. Merci beaucoup. Ndeko, le bango. Talaka Récite TV ne makambo baolo. Récite TV ne makambo talaka ya boeza la te ya ni parler en oiza pona ngana mwana muza vraiment compliqué pour il doit boy ni
osentir bagout ya balocancité depuis la boto tout premier fanali ya marque ya goût donc iselinga mabie moko donc goût ya verbe locancité coup de chapeau kana mulambi donc Merci. Merci beaucoup, maman Christelle et maman chérie que j'aime beaucoup. Et papa Bruno aussi. olobini o bamoni bina ndongo bimisa ngona munoko donc iseke abiloka bien nde yango ekendaka bien na munoko non omoni ate nde azoesani plein ya loso omoni nasiki eza gumu Oui, tu kolia, tolembi donc. Maman la patronne Nzamba Pambola yo, maman Christa Peole, papa Bruno Pasta, en tout cas, Geniac Bomi Biso Mabe vraiment tout banana no ah, tout le monde mutino sa ko makadi kadi. Maman Blandine, betano li solo. Eh nalie kitoko makasi na to nditaka na otoka. Exception ezala ete. Chomuno, lamba mi. Na longo na ketch na tambola na papa. Na longo na ketch po moi so tondi senga olongola nyonso njoto malheureusement aya pana ngati nyonso njoto fond wa nyonso njoto bilamba soutien otikeli pena ça bien donc commentaire exact na recette ale alambi kitoko alambi pona wa disponga pena lamba fort ngape na